Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tous sur là ensemble, kakane tu sur la ranabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nasana lisolo moko na kolinga olandango très bien. Lisolo o ekoki kosunga yo o comprendre eloko moko a bien pona yo moko. Mais ndenge tukenda na on a des shows d'Enar TV rapidement, ba salutation topé bambote na biso directement. Pas ya sponsor officiel, il y a des shows d'Enar TV. Ngo ya Ngola, Godé, Maman na Sisina Deo, Paris Défense et ça là yo bien. Mais pourquoi pas topé sapé bambote na biso na ba abonné na biso nyonso. C'est-à-dire balandi nyonso soit des shows d'Enar TV, bambote na bino, journée et l'amour au katia mabota na bino. Tobeta lisolo alelo. Lisolo oyo papa na biso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows, meka ko expliquer lisolo nanga et ko sala bien. Osunga bandeko mususu na kati ya communauté. Lisolo o eza na Europe, je cite pas les pays, papa sengi to cacher identité, to cacher ba trace en fait. Mais lisolo eza awa na Europe. Problème eza boy. Yaya yo muto lingaka basi na Facebook, landa lisolo bien. Yo muto lela bulumbu, olingaka ka batindelo ba video ya bulumbu. Bolingi kotala ba bulumbu ya bato boyebite, kotala ka ba bulumbu ya ko partager na ba WhatsApp. Yo muto linga yango mingi na kolinga yo pe olanda bien. Parce que ces derniers temps likamba mulumbu, surtout na communauté congolaise, mulumbu est commis plus important même que la prière. Mulumbu est plus important que la prière na communauté congolaise. Ndimelanga. Biso to sa na YouTube. Tozo sa la ba statistique ya komona. Côté mulumbu ezali, tout le monde est là. Mais côté magamba malonge eza, les gens s'abstinent. Batu ba benda na bango nzoto. Ça dit ces derniers temps bulumbu. Bulumbu wana na sala ba émission belé, c'est la sorcellerie. Eza kindoki. Eza na batu musu baza ko envoûter batu na sima bilili wana. Mais to continue ko sala ba émission. Oya za na matio ya koyoka sa nini? Oyoki yo muto lingaka basi na ba Facebook, WhatsApp tout consort, ba Snapchat makambo ebele. Landa lisolo. Na kopesa conseil moko awa avant to banda lisolo. Papa, soki mwasi na yo ayebi réseaux sociaux te, kolakisa ye te. Réseaux sociaux tozolo beza blo na mna ba WhatsApp, ba Snapchat, ba groupe ba WhatsApp, na yebite ba groupe ba Messenger. Soki mwasi na yo ayebi biloko wana te, papa tika ya zala bongo. Par contre, so oza na mwasi ayebi téléphone Android te, c'est vraiment bien. Tika ya zala bongo ko l'accès loko te. Tozongi na kote ba papa sikoyo. Mama, soki mobile no ayebi téléphone te, ko l'accès te. Ba biloko ya ba groupe ba WhatsApp, ba Snapchat na ba biloko ebele kilikili, ko l'accès te. Soki kutu mobile no ayebi ne téléphone te, mama, gloire à Dieu tika ya zala bongo. Conséquence nango yango tungi to betana lisolo. Quel est le problème? Zala branché to leki na détail. Papa lobi des shows nga naza awa na Europe. Na balate na botate. Mais na yaki kokutana na chéri na nga moko to bandai ko vivre na ye. Papa lobi des shows nga ba biloko ya ba Android ya ba téléphone ya ba WhatsApp ba biloko kilikili. Na yebaki yango te. Na yebaki yango te na s'intéressera nango te. Na vandaki tranquille. Mais na yekolingana na copine moko tozalaki na ye. Tozalaki ko préparer ce qui to balani to recommanda moko mais car nde bat ba vivra des personnes zemie koti. Moi si na ye copine na ye azaki déjà mère de 3. Copine azaki asabota mère de 3 enfants. Pardon. Copine azaki déjà mère de 3 enfants. Papa na biso kolo lisolo azaki nano abota te. Papa lobi des choses to vandi na copine, copine na ye kokoma na zemi. Bref, esengaki toko mesika moko parce que ezalaki mwana ngai ya liboso ya vie. Papa na biso mwa liboso abota yango wana mwana liboso po mobali abota te.
Bref, basoli na copine, bakomi esika moko. Anda lisolo na obetango très calmement, sirement et doucement. Au comprendre. Papa lobi des choses to komi ndako mona copine nanga. Copine na bi loko eza mwana ya liboso na ko préférer oza na téléphone na bien. Ozwa kaye ba photo ndenge to garda ba photo a mwana ndenge azokola ndenge azongoloma tout consort obomba ke kozala bien du fait kaza mwana liboso faut za na ba souvenir na ye. Papa lobi des choses nga na yebaki mamu na bino ba téléphone ote. Landa ndenge porte d'entrée efungwami na kati ya bomoi na bango. Papa bi des choses bilo na bino ba téléphone nga na yebaki yango te. Mais moi si nanga alobaki fona so ba téléphone pona kanga mwana ba photo bref. Moi si ye moko ye kosombela mobali téléphone Android toza. Papa bi des choses moi si nanga sombeli nga Android nga bilo na bino ba Android wana na banda ko kipe yango te. Papa komi na téléphone Android, mama ye moko afungoleli ba WhatsApp, ba biloko na bino kili boza nango. Nga personnellement des choses ndenge na vandi awa. Na ndo sala ba biloko na bino ba Facebook ya ba Messenger. Mais ces derniers temps, na koloba même une année, na tika lo komela mutu na Messenger te ndenge na vandi awa. Kokoma to sola na mutu be na Messenger to na bengi, même une année. J'ai pas le temps. So ina osola bat na WhatsApp eza peut-être ndé to sa ba émission to zana bino to pesa na rambote na tindela bino pe ba lien pour na ba partage. Oui, dans ce sens parce que to sola. Mais à part ça, même na téléphone nanga personnel on atambula na WhatsApp. J'écris pas plus de 10 personnes, non, bazate. Personnel, téléphone personnel. 10 personnes na kati, non, j'écris pas. Nana batu to benga na babenga nga babenga ape na WhatsApp mais ko vanda concentrer boy au téléphone non c'est vraiment longtemps avec ça même et péticité batu basa ela on a pesi exemple yanga moko c'est-à-dire na bima réseaux sociaux ceux non komela batu na WhatsApp eza batu na sola na bango ananzela émission ceux non komela batu na WhatsApp eza mambo botindelanga parce que to kombata ba information mais ko vanda concentrer na mutu mo beto solo là non j'ai pas ce temps. J'ai pas de temps pour ça. Donc na bima penda réseaux sociaux na langwaka ngo biso tout langwaka te mais des choses ngape na langwaka ngo tango ebimaka surtout Facebook tango ebimaka na langwaka ya lisekite na langwaka ndenge mutu nyonso ayebi na langwaka pe ya grave mais tant on a ko comprendre to landi ba explication ba émission ebele to benda nzoto to vanda to betali solo papa. Papa lobi des choses moi sinanga sumbenga Android bref asaeli papa ba WhatsApp alaxi papa ndenge ba créer ka ba groupe tout consort problème e bandi awa ya on abi maman mobile non soka ebi téléphone te tika ko laxa ka ebilo mususu papa moi si soka ebi téléphone te ko laxa été monde Android e bomisi bato ebele e bomisi bato e bomi mabale luki ba problème ça dépend ya mutu na mutu ndenge azo salela c'est ça faut te comprendre bref papa komi na téléphone Android. Papa lobi des choses. Kaka ne moi si nanga sombelenga téléphone Android. 4 mois après na komi na mwasi. Papa eko linga mwasi moko na kati ba WhatsApp wana ndenge zala en fait ba WhatsApp soki Facebook. Atala ki profil ya mwana mwasi moko na Facebook ba eko linga na mwana mwasi wana. Papa na biso lobi des choses pesa conseil na bandeko o balinga basi na nzela ya ba réseaux sociaux. Ya ba Snapchat, ba Facebook, ba WhatsApp biloko ebele. Ces derniers temps, na kolingana yebisa yo bandeko na biso o baza na Afrique, pas seulement Kinshasa. Mais lisolo eza direct Kinshasa. Mais ngana ko yebisa eza pas seulement Kinshasa, bana basi bakomi prêt à tout. Batu bakoti ba maison ya ba mandona. Batu bakoti ba nganga. Ake ko salisa, comment dirais-je? Ake ko travailler ba photo na ye. A travailler ba photo na ye profil atie na WhatsApp, atie na Facebook. Yo lukaka basi na WhatsApp landa, Facebook, tous les restes des réseaux oyo yebi. Parce que ezanga batu ba yebi ba réseau ebele biso to yebi te. Ba photo wana ndenge batiaka na ba site nyonso, même na ba site ba raconte. Ba photo wana ndenge omona batiaka, c'est de la magie. Même na ba site ba raconte ba mindele, c'est de la magie. Ya batu mwindu ya biso ndenge toza tolobela directement la RDC. Bana basi bakoti nganga, mandona. Ba travailler ba photo na ye atie na WhatsApp, atie na Facebook, atie partout côté yo yebi.
Une fois yo cliquer na photo wana otali photo yaya dedans. Okokwisa mokoti na kati. Okota na kati kuna eza bolingo réalité eza kisi. Ya eza na ba esprit faible, eza na milimo musu faible, yo kutu prière okiparate. Yo ozalaka déjà musika na Nzambe. Tango okotala photo abongo ya yo lekate dedans. Ndesika papa na biso akekweya. Papa lobi des choses tango na ekotala ka profil ya mwana mwasi wana, na ekolingana na mwana mwasi wana. Yaya yo linga ba video ya bulumbu, olingi bulumbu koleka na yo moko mutu. Olingi bulumbu koleka na mutu ya sala bulumbu. Landa bien. Na beta lisolo clair, très calmement. Papa lobi des choses tant to linga na mwana mwasi ka ndenge zalaka. Tindelanga yangote. Yonde zaka langage ya liboso tindelanga. Na ebarate ka ndenge na biso biso tu na ebandeli tout ça ki ba erreur wana mais sikoyo ndenge na vandi na kiti. Na ebite. Tobeta tolote. Tobeta tolote mais ndenge na vandi na kiti boy na ebite. Biso tu tokoyaka na ba erreur wana. Eloko tolingaka na kati tindelanga. Tindelanga ba tindelo nini. Papa lobi des choses tolinga na mwana mwasi atindelinga première vidéo ya bulumbu. Bilei. Papa atali bulumbu. Deuxième fois tindeli vidéo ya bulumbu jusqu'à 4 fois tindeli vidéo ya bulumbu. Car ndenge papa atalaka bulumbu a mwana mwasi dedans. Premièrement bandai na profil, photo ka kotali dedans. Deuxièmement atindeli bulumbu à 4 fois reprise. Ba vidéo ya bulumbu. Vidéo a mi filmé bulumbu oyebi côté toza. Atali dedans. Papa a bi chose grave. Comment même moi si on a na kobala mais non on vidéo na bulumbu na oketala ngo même na ba camarade. Mais moi si on a na olingana kende kobala. Nyonso ezaki nini envoûtement, c'est-à-dire papa lobi des choses molimo na nzoto nyonso mwana mwasi amemi. Molimo na nzoto mwana mwasi amemi. Mwana mwasi azalaki mutabakis a travailler papa na biso. À partir à Kinshasa, bazanon ba chéri mobile yaza na poto. Papa lobi des choses graves. Mwasi nanga azalaki na zemi. Papa lingi lisusu ko sentir mwasi na ete. Oh papa lobi des choses, ngana mwasi nanga tozalaki très bien. Na lingaki mwasi nanga makasi. Talaka na bota te mwasi ayi kokoma na zemi. To vandaki très bien. Mais erreur esalami na mwasi nanga po yaki kokotsa nga na ba réseaux sociaux. Mwasi nanga lingai naza na telefone Android pona kangaka bana photo, mais na sima wana afungoleli nga ba blog na bina ba WhatsApp na ba Messenger nde kuna esika na kenda komona mwana mwasi wana. Papa lobi des choses tola na mwasi nanga na ndako na lingi ko sentir yete. Voir même mwasi azemi nazo tindika ya longwa na mbetu, longwa na mbetu. Alingi même ko sentir présence ya mwasi te. Ya on abi mama, soki mobile no yebi ba réseaux sociaux te. Ça sert à rien. Tika ya zala bongo. Ote. Monde évolué te. Évolution ya monde Android oyo ebomisi bato ebele, bebisi mambo ebele, ebomi ba foyer. Soka yebi yango c'est bon, soka yebi te ya tika ebongo, po bozala na tranquillité. Papa na biso aki kotombe na mwasi na Kinshasa, mwasi nda fungoleli ebiloko ya ba WhatsApp. Ye moko ayebaki yango te. Ye ya biso tutolangwaki yango keba oki kolangwa nango kaka boye ndenge tobeta lisolo. Mais ces derniers temps, mutunyo so presque ayebi monde Android. Mais yaya to beti mbele ya koyebake, ya kolobake, ezana ba fille basali ba profil travailler. Ezana ba profil ya ba domination. Yango zomona mibale bela longwe na poto atiki mwasi awa na poto. Akimi mbangu na Kinshasa ke kobala mwasi. Eza pambate, eza kisi, mandona, eza magie. Bazo kende komi sokola pa banganga bazo sokola bango kanga photo tia na profil mobali kako ya kolinga oye wana kotikala voilà tozomona mibali ebele na Europe basundoli bana na basi bakebala na Kinshasa yaya baobala bango ya pamba boyete faut beaucoup prier tango moni mobali no azana ba problème boye prier okata ye na ba lien ya bisiko ya ke kokota c'est ça ezana basi bazo kima mibali na poto bakiti mbangu kokendo landa ba comédien kokendo landa ba mibali na Kinshasa yaya ce n'est pas pour rien bazo kendo sokola bango na banganga bazo kendo sokola bango na ba mandona bino wana bokomi kosala ba émission o comédien na zui mobali ya mutu na poto mobali ya mutabali comédienne tout ça ce n'est pas seulement les comédiennes na memio na angle moko clair pour comprendre
Oh, des choix lobby, mais des choix lobby, bah, comédienne. Non. Na même on a angle moko tout droit pour comprendre. Parce qu'il y a un angle on peut comprendre. Donc tu as la émission bosalia. Oh, comédien na bali mobali ya mutuboye. Comédien ya bali mwasi ya mutuboye. Tout ça ba poto poto. Yeah. Eza kisi eza kinganga. Batu bakoti magie. Pour na kotia ba profil na bango na ba YouTube. Tant aux autres na YouTube oza paniqué. Eza kinganga. Eza na basi belé bavandi na poto ndenga atalaka théâtre aza na mobali déjà asi apona. Loba na kosi. Asi apona pona nini batu basokolisi nzoto na bango na kinganga. Banganga ba osokola bango ba mando na ba osokola bango. Tango azo ko apparaître na TV ya la domination. Ba o nyonso baza na esprit faible bazo zwa bango. Yango bazo ko utiliser bino de loin. C'est ça. Des shows de Nar TV. Ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Rien que la vérité, ya olingna ko soponani. Tikana yebisa yo. Ezana batu bo vanda na TV bo tala bililia batu ya y a des gens travaillés. Ba sokoli bango na ba maya mabe, ya kinganga ya ba mandona. Yango batu bazo wela ba fille na ba théâtre en fait, bana poto bazo wela ba fille ya ba théâtre, ils sont travaillés. Na lui bango nyonso te hein. Bino bozara na ba confusion ata bazo yebso likambo po yo comprendre yo ko balola ngona ndenge yo lingi non, ce n'est pas seulement les gens de théâtre na keno na angle on a tout droit pour comprendre lo na on loba, mais ce n'est pas seulement les gens de théâtre, tout le monde mutu nyonso alingi vie ya bongo vie ya mbango ba osalango yango zomona mabala poto ezo kufa batu nyonso mbango na Kinshasa mando na yaya bazo sukola bango na kisi. Bazo kendo sokola bango, bazui ba profil bache, bazo sukola bango, tango bazo ko apparaître na ba jeu, na ba théâtre, na ba musique, bazo languisa bino, bazo dominer bino. Et bazo dominer banani ba o baza libanda na Kristo. Libanda na Yesu yaya kufa. C'est ça, yango bazo dominer bino, tika na fungolela yo, tantôt yo comprena kate, tantôt yo po kweya ka mutu moko boye, barato kweya ka po na nini. Tu es attiré quelque part par le monde des ténèbres. Tu es attiré quelque part la force de la magie maraboutiste. C'est ça. Papa lobi des choses na kolinga mwana mwasi wana bref, papa kangami molimo na nzoto na mutema Kinshasa. Alingi ko sentir sous mwasi na ndaku te, c'est-à-dire ennemi juré bala la même pambe tout moko. Papa lobi des choses, pardon. Nazaki na 20 000 euros. Abomba 20 000 ezali po ke noso mbanda kuna Kinshasa aye ko kata 6 000 atindeli mwasi na Kinshasa po sala ba démarche à voyage. Mwasi na 6 000 wana 6 000 balé 2 mois après bengi mobali voyage raté mbongo ebebi tout consort yo ebika ndenge zala. Papa lobi des choses graves. Mwana mwasi na tinda cousin na ngamoko akendo tale côté avandaka. Cousin akenda kuna akuta mwasi na nda kuna des choses bizarres ezalaki mais cousin akanganga munoko ayebisaka papa na biso te. Amona yena ba biloko moko abiente baso balula kiso omona kaka mutana babike ko azala ba biloko ebele mais cousin akanganga munoko aloba yelo te. Papa abi bon bref, lokola voyage baby papa ekobimisa sous 4 000. Asoli na camarade ne mo beba yebanaki bakola batanga abenga kamani na kin mena yoki balobi yo pose comment osala mamba voyage. Camarade abi oui na sala mamba voyage. Papa bimisi sous 4 000. Abaxé di moi si pour na mamba voyage. Papa na biso abi des choses camarade nanga na Kinshasa za ki même ko benga moi si akendo ko yebeska moi si avandaka. Moi si alingaka te camarade ya ko moneska ya avandaka. Papa abi des choses camarade nanga benga nga na poto epsinga mais moi na moi si oyo zo bengisa na moni e bien te. Na moni clarté bref. Ba swana même na camarade na ye. Papa abi des choses mutu nyonso bande ko loba mabe pona moi si oyo. To kabwani na ye. Na kabwana na bato. Même na famille to yo kanate comment yo okotika obengisa ata mutu na famille te okende obengisa in inconnue mwasi oyo yebite omonate okende longole na Kinshasa obengise na poto même na famille mésentente. Papa lobi des choses matoye kangamaki na oyo kaisu mutu te à part mwana mwasi wana na Kinshasa. Papa zo yo kaisu mutu te à part chéri mutema na molimo na nzoto ekepa chéri na Kinshasa. Papa mutema moto yaya landa li solo. Oh nyonso esali bweza nini? Facebook Messenger. Alingi na réseaux sociaux akwei na faux pool. Na basi oyo bazo travailler nzoto na bango
bazo travailler ba profil na bango. Ya on expliqué OK ba même na TVND total là-bas, il faut faire attention. Il faut faire attention. Bato bazana na Afrique. Yo bikara poto ndenge sonaka. Baza prêt à tout ba koti banganga. Yango mabale zo kufa. Bato bazo kima basi na Europe batiki na bana bakebala na Kinshasa. Basi bazo tika mibali bakebala na Kinshasa. Yaya mandona kisi nganga. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Ba profil la batu ndenge tozotala. Eza na ba profil mususu eza profil simple te. Eza profil travaillé. Une fois cliqué, tu es dedans. Yo lula bolumbu yango tozoloba. Bolumbu nde memi papa. Kotala kaka bolumbu fini. Mutema na ye mobimbekei. Bref, moi c'est Rosa nini aye na poto. Moi ça komi na poto papa lobi des choses du fait qu'a koma na poto, famille nanga ba sepela ki te main. Na sa eka effort na laksa ki famille tout consort. Bref, ba komi ko vanda na mwasi. Mwasi na ye o mama bana o ba ngai ba botane mwana. Baza isusu te. Tala ba problème. Baza isusu te. Mwana mwasi auti Kinshasa aye facilement te. Aye na nzela ya kisi dominance. Papa na biso abi des choses beta lisolo. Expliquer na bandeko o balingi bulumbu na nzela réseaux sociaux ya landa. Yo lingaka basi profil nyonso mona kezo ngenga. O cliquer, o rotika mwasi na bana na Europe, o kebala na Kinshasa. Lobi tango koya ko réaliser famille na yo epanzani. Yo lingaka ko cliquer ba profil ya mibali nyonso ezo ngenga. Yo ka lisolo, o kotika mobali na bana o kopanza libala na yo. Ok, lande escroc koya ko kima na poto. Combien ba bengisi batu na poto, batu wana baye na poto ba kimi. Bato bazoya juste ba utiliser bino. Azio na ndenge mo ya dominance. Azano posa te yaya. Posa na eza yo kozala pont. Aokoma na poto aokima. Bato babali ba comédien baye na poto ba kima. Ba ope babali ba comédienne baye na poto ba kima. Ba ope babali bana kin baya ba kima. C'est ça. Ezaka ba comédien te na oke na angle on a juste pour comprendre. Mais toujours le bela kin, toujours le bela RDC. Bandeko o ba na Afrique. Ezaka RDC te mais ba o nyons. Baza non na vision comme en Europe. Yaya ba côté baza ba marabout baza partout. C'est ça. Bref, moi c'est ko comme na poto papa le bi des choses moi sinanga vandi to vai na poto. Problème sur problème. Chose grave. Moi sindenga ya na poto ayebisa papa na biso azara na famille te aza ye moko. Mais à un moment, moi c'est comment eko déplacer a ok etambola. Nzoka kota ndo ok etambola ok pas cousine na ye. Pas cousine na ye kuna ayebisi ye avandaka na foyer. Moi c'est autaki Kinshasa alobaki azana mutu te. Mais akomi ko kendo tambola. Papa lobi des choses, il y a loba nanga na mutu te na poto. Mais moi c'est akendo tambola nzoka moi c'est azana cousine na ye awa na poto. Soka ki kotambola libanda, pas cousine, ayebisi cousine non ngana za na foyer. Cousine ayebisi metoko la tsanga foyer na yo pona ye bakoto vanda rabité, foyer na biso bakota raté. Donc ça sert à rien. Zelaka so na ju mukanda ta on oza libre pa nanga na komema ko pa nanga. Tala niveau ya escroquerie. Bref, papa lobi des choses to vanda na mwasi na ndako. Ba voisin na biso mususu bazaki na pembeni wana, mwasi asali ki camaraderie na bango. Ba voisin ba yebisa ke mobile no avant beng so na Kinshasa to ando benge sa tonge. Na mamba ba voisin oyo. Ba voisin ba ochola papa na biso kolo lisolo no, ye to benge to pesa ki kombo sa tonge po na ndenge azali nanu avant yo ya basi ebele nzoka lokuta, papa pe azali na basi te. Papa azali na mwasi na ye. Ba boya ni contenu ya mwasi ya kindoki ya Kinshasa, mais ba yebisi mwasi ya Kinshasa no mobile no to ando benge sa tonge tout consort. Moi, c'est quoi ça mobile américain ko sola na ba voisin et compréhension. Bref, ba kaboni na ba voisin. C'est-à-dire moi si a panzi entourage union soit mobile. Papa lobi des shows na tikala kinga moko ndako ekomi lokola cimetière. Moi si ka so yebisinga ke camarade nanga tela solisa inga linganga ba kaboni na camarade. C'est-à-dire soki ka ba solina camarade, moi si ko yebisa mobile ya kaboni na camarade. C'est-à-dire moi si akaboli na ba camarade tout. Mobile ya tikala yemoko. Papa na biso abi des shows ndako nange komi lokwa cimetière mais nazai na ba camarade tout bakima. Chose grave. Papa lobi des shows mwana mwasi to va ine na ndako caractère. Papa abi des shows na bande ko sambela nzambe na yoka ka mibali musuba loba ke non mwasi abetaka mobile
que camarade moko par exemple abalaki mwasi abetaka ye. Mais papa na biso abi de show nga pe na ndo sambela nzambe apesanga na mwasi oyo abetaka mibali wana na vanda ne na mona na soki mwasi akobetanga. Papa abi de show problème ekomeli nga na ndimaki te. Na lapaka na vie na nga jamais na oki kobengisa mwasi auta Kinshasa po ya na poto. Po na moni ndenge basi bauti Kinshasa bakimi mibali na poto. Eza na ba camarade o babengisa basi na Kinshasa kokoma awa bakima. Papa abi de show naza même na camarade nanga abengisa mwasi na ye na Kinshasa, mwasi aye na poto akima. Papa jiraka ata mukolo moko te. Ti mokolo mukile kokufa. Ata mukolo moko te ti mukili ekoma na suka na oki kobengisa mwasi na Kinshasa. Mais papa lobi de show na yeba te ndeni na bengisa mwasi ya longwa Kinshasa aya na poto. C'est ça, toza wana. Ya lapaka, yango na vie eloko yo lapa. Soko sali yango retour il faut ezala. Soko jira okobengisa mwasi na Kinshasa te, ya mukolo obengisa mwasi na Kinshasa échec ekozala. Sala o mutema no elobaka na yo. Papa bi non, na jiraka na mona ndenge camarade nanga abengi mwasi akimi. Nga jamais na okai kobenga mwasi na Kinshasa. Mais tifi oyo akomi awa na poto nga na bengisa ye na yebi te eleka ndenge nini salama, ndenge nini chose grave. Papa lobi de show mwasi soki to obundane na ndako. Pardon. Papa lobi de show. Voilà. Papa lobi de show mwasi soki tozo bundana ye na ndako. Mwasi azo beta mobali pena boma. Ah ouais. Papa na biso abi de show. Nga pe na ndo luka basi o ba beta mibali wana nga na mona ye. Mais papa abi de show mwasi osoka nyati o droite li bende kosa. Tala ba problème ya na mokili. Papa lobi de show na ebite mwana mwasi o na balaki azalaki nani. Papa abina kanisa ki mwasi nzoke lima. Angwalima ya mwasi. Bazo bundana mwasi. Papa abi na robeta mwasi li kof. Mais mwasi soka zongisi. O santi penda ke li bende. Nka! Papa abi de show c'est grave. Nandima te ke baso babeta mibali bazalara. Mais papa a confirmé bazali. Bazali mwasi anyati o droite. Yo moko bi oui tala. Totika bitumba. Ah ouais. Papa bi des choses to bundana mwasi. Mwasi akemba. Mwasi azo beta nga bakulo ko abibende. Ngo baloba betinga di kofa. Ah oui. Kulo ko la libende. Papa bi des choses bo bundana mwasi be mwasi asimbi ba mbeli. Na ko boma yo, c'est-à-dire kuluna ya mwasi. Na suka nango papa yaki komona ezo marcher lisusu te, bazo continuer na bango kaka ko vivre. Kuna kenda ko kosa ye avanda na foyer, nzoka avanda na ndako ya mobali. Chose grave, ezali na moko mususu abimi aketambola. Papa ye atali be mwasi azate abengi atali na ligne ya WhatsApp aza abengi appel vidéo. Atala be mwasi aza quelque part atuni ozawa. Oh non, nazo tambola quelque part car pa ba camarade tout bien de ka ezalaka na tourner. Papa bi me yo ke tambo andene bon wana ina omona pembeni no. Nzoka bazaki na cousine na ye. Papa bi laksanga muta pembeni no na ebesiko ozali pa cousine azui téléphone atala ni na papa basololi. Cousine atuni papa wana nani papa lobi ngande mutu na bengisa ye na poto. Cousine ya mwasi na ye asiliki abi me comment yo kolo bengisa ye na poto ye awa ebisa biso ke azala na foyer. Papa bi ngande mutu na bengisa ye na poto tibo mona ye wana c'est moi. Cousine pas aïna mobile ne mobile a eu téléphone banjo sola na papa. Mais monsieur wano zo sala ba aventure ou papa habite ba aventure te ngande mobile na ye na bengisa ye awa na poto soki boche tembe ka nde bozana ye wana bokumba na boya aya ko l'accepter nda ko iska ya zalaka. Bref, ba kumbani ba ye ba moni ndako. Cousine asilika bi komo kokosa yo zana mobile. Poto mamba libala basala na on blague te. Yo mobile ya bengisi na poto aventure na ndako na ye. Biso depuis to monio ana poto kosa biso za na foyer. Na sepel nangote alors par conséquent na koya lisusu pa na yote yo pe koya lisusu pa na ngate. Bref, ba bendani na cousine pona ndenga kosaki cousine akei. Papa lobi des choses graves. Et yaki kokoma na moment mo na ndo préparer na ke Kinshasa na sala ki likelemba. Papa ye kolia 5000. 5000 ache na kati ya valise. Papa lobi des choses moi si on a baraté.
même soki tolali ne na mbeto même téléphone nanga code ata yebi te ya kofungola akofungola code ya téléphone même ayebi te ato changer ya fungolaka kaka. Papa bi de choses n'ando comprendre te quel genre ya moi si même na téléphone nanga abebiselanga ba relation na batu ba fille msusu to solaka to yebani mutu nyonso aza na ba relation na ye kofingaka batu na ba téléphone kofinga na téléphone na mobile so akutika message ya mobile na mwana mwasi abandi kofinga. Papa bi de choses eza na batamu suno yo tala téléphone boy ba réponse batu ba ozongiselanga na oyeba te eza par rapport à quoi nzoka mwasi azwaka téléphone afingaka batu. Ça fait pas propre que le téléphone à mobile aux finga batu. Non, ils ont raté. Moi c'est à finga batu na téléphone, à finga papa au monde a réponse yango yo mobile ya zoba ko finga bati. Ah. Nga mobile ya zoba ko finga bati nga na fingi nani. Nzoka moi sinda fungola ka téléphone, na absence ya mobile a finga ka ba fi au mobile ya sola na bango ba connaissance. Bref, wane leka, to sana likambo mon papa liaki likelemba ne to sala ka likelemba. Papa bombaki 5000 na valise. Papa bi de show valise zaki ya kokanga avec cadenas. Mais na yebite ndeni mwana mwasi akomaki tina kati alongoli 2000. Alongoli 2000 na valise. Papa bengi mwasi mais ozumbongo ndenge nini sans autorisation. Bref ba bendani, ba swani. Bref na mukuse papa yaki kokende Kinshasa. Tant papa ke na Kinshasa, à partir à Kinshasa kuna ake kokuta na mama Bokilo. Ba solo la po ayeba ki na famille à moi cité ake na Kinshasa ba ke kuta na pena mama Bokilo chose grave. Papa lobi de choses ndi na ndo tambo na Kinshasa nzoka mama Bokilo acha batu ba filanga bakangaka papa na biso ba photo batindelaka mwasi na Europe. Soki papa azotambo na mwana mwasi bakangi photo azotambo na mutu bakangi photo ça dit batinda ba photo ebele bayebisa mwana bango na Europe tala mutu mobile no yeyo azosala ambiance na Kinshasa na basi mususu. Toza wana. Eye ko sala ke tango babundaki na papa na biso, tango ava papa kende Kinshasa ndenge babundaka. Mwasi ayebisa mobile na ya lobi yo ndenge oza wana, ozaika a pont. Yo ozaika a pont nanga pona ya na poto. C'est ça. Yo na episode na kati ya émission. Basi ebele bazo utiliser mibali juste ka po bakoma na poto ya. Soka komi na poto akoluka nzela na ye. Mwasi oyo ozolanda na Facebook na WhatsApp po kendo bala. Oyebiye. C'est ça la question. Oyebiye. Yaya zo lingo ya lokuta. Soka komi awa kokende banzela na ye. Aza nongu tuposa te. Oza gu na ye te, oza profil na ye te. Yo aza ko utiliser loko la pont. Soka komi na Europa ke. Également yo mama, surtout ba mama o bolandara des shows de Nar TV. Yaya soko kwe na libulo yo te. Landelo na ngina lobano. Surtout ba mama. Mobile yo zo linga na WhatsApp. Na Messenger na Facebook oyebiye. Oyebiye na tunio. Oyebi mamane, oyebi papane, oyebi pa na bango, oyebi kote akola, oyebiye na WhatsApp, oyebiye na Messenger. Yaya soko nyatisi ye awa koluka mwasi o mutema na ye kolinga. Akoluka profil ya mwasi o ya zapo na ye. Oza numero na ye te ndimelanga. Surtout bana basi na bendi bino matoi. Na simali solo oyo. Yo zo linga mobile na réseaux sociaux na opeso réponse. Oyebiye. Oyebiye. Tolobi nyonso te. Chaka exception toki ko banda ko lobara te exception nyonso. Mais na tunyo kako yebiye. Yaya soka komi awa. Aoke landa oyo aza profil na ye. Aoke landa numero ya sapatu na ye ndimelanga. Tobeta lisolo. Papa lobi de show bref na kene na Kinshasa. Partir à Kinshasa, papa yaki okuta na basali ya Nzambe. Akuta na ina mosali ya Nzambe mo na Kinshasa yebisaki yo ndengo za wana mwasi na yo acha yo musika. Papa bi de show na kipaki penza biloko mosali ya Nzambe wana lobaki te. Nazwaki yango likolo. Mosali ya Nzambe ayebise yo ndengo za wana bacha yo musika. Mwasi na yo a travailler yo. Acha yo musika. Ti obengisa ye na poto. Ha mwasi note. Acha yo musika. Amema molimo no amema mutema no yango esala yeke yo benga ye na poto. Yango tolobi likambo ba profil ya Afrique. Ya eza ba profil travailler. Ba morceau de vidéo o ba ochela bino na ba Snapchat, na ba Facebook, na ba WhatsApp, ba photo wana ya eza travailler. Ce n'est pas tout parce que yo loba mais des choses yo alo bien. Au moins ba photo nyo eza travailler. Non, faut bien comprendre l'histoire. Tolinga tena banda ko expliquer susu tina seto zo minute ebele, faut bien comprendre l'histoire. Yondo yebi ndengo tambusaka bomoi na yo. Yondo yebi ndengo tambusaka vi na yo okenda ko toucher wapi.
Misapino fungolaka nini, esimbaka nini na ba réseaux sociaux. C'est ça. Ce n'est pas tous les profils. Ce n'est pas tous les photos. Ce n'est pas toutes les femmes. Ce n'est pas tous les hommes. Mais yonde yeba. Bomo ino ezotambola ndenge nini. C'est ça. Pour ce que tu vas expliquer, nous avons la désert détail explication. Il y a une émission qui est tout ça direct pour tout le bien, mais où est classique quelques minutes de 4. Yebaka wapi yo zo touché. Yaya na bandeli ya koloba ba profil wana. Bana basi bakoti kinganga. Bakoti ba mandona. Ka ndenge monaka photo ne olangwa. Surtout yo lingaka kaka batindela yo biloko ase mabodo. Batindi tanka ko otala. Envoûtement total au koti libela otika bana yango otika bana okotika mwasi yango otika mwasi mama okotika bana yango otika bana mama okotika bana yango okima mobali. C'est ça. Mutuna mutayebi côté à telemi to beta lisolo tout droit anonyme sans indexer une personne mais toujours beta lisolo yo zo par na yo. Bref, mosala nzambe na Kinshasa yebise yo ndengo za nous a travailler. Vraiment, soko zongi na poto koto zalaka. Luka otala na butu na se ambetu na yo, ou bien absence mwasi na yo, luka otala na se ambetu. Okomone loko moko eza na se ambetu, bimisa ango. Mukolo ko bimise loko wana na se ambetu. Nde mukolo libala ya yo na mwasi na yo ekopanzala. Nde mukolo mwana mwasi wana akokima. Bref, papa asisaki séjour na ye na Kinshasa, azongi na poto. Et kokoma un certain jour. Na basoir, papa avandaki, azaki na chambre, mwasi azaki na salon. Papa atomboli mbetu. Atali na sa mbetu. Ayeko bimisa wat na makila. Wat na makila. Abwaki yango na se wana. Abimaki akoti na douche. Po akende kosala petit besoin po azonga. Tango abimi na chambre, mwasi azali na salon, mwasi pa atemi na salon akoti na chambre, mwasi ayeko kuta watu wana ya makila, mobali abwaki na se. Mwasi azwa watu wana. Mwasi azwa watu wana. Abwaka yango, asala nango to nini papa ebi isuste kote ni watu ekendaki. Kaka ninga bimisaki watu wana bitumba ebandi ye na mwasi. Babunda na mwasi ti na ti. Mwasi ebise yo deja na ebisa ko ningo za nuza mobali na ngati. Yo zaki juste pont ponga na koma awa na Europe. Uzara mobali na ngate na linga yote. Kaka na butwa na babunda mwana mwasi akanga bisaka na ye akenda. Ti lelo ndenge desho avanda obeta lisolo papa na biso libala bu pia esila. Libala esila mwana mwasi akenda. Papa zo regretter. Papa zaka na 20,000 na debia lisolo na ebisaki o 20,000. 20,000 ezaki ya okesomba lupango. 20,000 bale yango na mwana mwasi. 20,000 ndombolo. Ndombolo na Kinshasa ale 20,000. Ndombolo a travaillé papa na biso depuis Kinshasa. 6,000 il y a le bosso et voyage. 4,000 ça fait 10,000 et le reste des dépenses. 20,000 et kenda ndombolo pona nini kis bako benda mulimo na quelque part yaya mbongwa pasi tozo na poto yo yebi. 20,000 c'est beaucoup d'argent. Akanya on a bamboule belé mais pour panzana et panzani na tamuke quelques mois seulement. Et panzani na tamuke 20,000 et koufi. Plus 5,000 aliaki ya bali kelemba sala keke ake Kinshasa zongi. Ça fait combien? 25 plus ba dépense mususu mbongo ekenda. Papa bi de show betela bande kolisolo. Yo mutolandaka ba profil ya bana basi na réseaux sociaux. Yango tolobi. Yo mutolela kotala ba bêtise, batindela ko kaka. Yo linga aka batindelo, ba ko travailler yo de loin. Ba misusu ba comment travailler bango de loin. Et bela mibali baza na poto. Mwana mwasi mwa akanga eka na réseaux sociaux, akanga eka na WhatsApp, na Messenger, akoma kotinda code. Akoma kotindela mwana mwasi wana mbongo chaque mois ndimela ngo ebielo na oloba. Po ya tindela oka bulumbu, ya tindela koka bulumbu, atindela koka malombo. Yo tikala esclave mwana mwasi wana. Ya ba travailler molimo no déjà ba ketia quelque part. O toucher na profil o ba toucher raté. Chaque mois okoma kotinda mbongo. Oyebi fi wana. Na tunyo question. Oyebi fi wana, oyebi ete. Mais atindela o malombo, atindela o bulumbu, encore bulumbu eza bilei ya communauté congolaise. Lelo yo koma kotinda mbongo. Trouble ezokota yo na mwasi awa na poto. Trouble ezokota banu bazozanga yawu ya kolia, mais yo zotinda ba héros na ndumba kaka po atindela ko biloko ase mabodo.
ijosi yaya ijosi tosa biloko betango zoyoka mituna mon frère tozongi kota ba mama yo koma kotinda kaka mbongo mikolo nyonso na Kinshasa pona nini otusha kaka profil moko boya zwa yo akoma kotindelo kaka yo talaka ya tindela ko kaka porokondo soka tindeli yo porokondo yo fendi mo ketinda mbongo a passe mbongo a souffrance le sabana na poto mobali yo koma kotindela mbongo mikolo nyonso na Kinshasa oyebi omona ye juste pour akanga yo atindela ko ba photo travailler ba mandona banganga ba travailler ba photo na ba sokoli bango na maya banganga ba photo wana atindela ko akanga yo omona ye déjà mokoma kotinda mbongo chaque mois po ya tindela ko porokondo soka filmer porokondo atindeli yo video otali yo sepeli nakoya chéri nazoya oyebi okoza la poza mwasi ya libala osala yango ijosi également ba homme marié ba osala yango ijosi yaya to benda conscience zongisa bumutu na yo na sima émission oyo yango to beti lisolo oyo to linto benda conscience abatu moko oyo evandi quelque part na molili ya kisi yaya zonga sima tala sima zonga mutu na mutu ayebi vi na ye mutu na mutu ayebi ne bavandaka na couple na ye yaya lisolo to beti eske yo ozala na kati so ozala na kati vanda yo moko sosola penza o noko abana yaya sosola mbongo otinda air nyonso na Kinshasa bano baozanga ba jaquette bano baozanga ba ketch ya bien sosola yaya biso nyonso to sosola mbongo wana ozobebisa air nyonso bano baozanga biloko ya kolia bano baozanga ketch ya malunga po akende nzela classe mwana pe ana besoin ya telefone ya bien mais so osangisi bambongo wana nyonso osombela mwana ba ketch ya bien ba telefone ya bien yaya lisolo oyo ete ya mutu moko zwa conscience prenons conscience tolongwa na eloko oyo papa na biso atikali maleri mwasi ne oyo azali na zemi bakabwana mais papa azolela bi mwasi nanga tozalaki na ye très bien na sala ye eloko te tina ndenge pe tozwani ba problème na mwasi na oyeba lisusu te ezalaki nini mbongo nazalaki nango na vi na somba lupango ekenda ebebi mutu na bengisi na Kinshasa nga nayebaki ete na bengisi eka nde tokutana na réseaux sociaux bafungoli porte wana na nani mwasi po asombela ye mobile téléphone mais mwasi asomba ye mobile téléphone po na boye te mais l'erreur est humaine de côté mama ayebaki te oyo koyela yo koyeba te c'est ça papa lobi des chaud tala côté porte efungwamaki lelo nga na mwasi nanga eza lisusu te toboti mwana moko parce que mwasi abotaki mwana moko bakabwani mwana ya liboso ya vie ya liboso ya vie tala ndombolo auti Kinshasa aya panzi bango lelo ndombolo bake ko bimisa wat na se ya mbetu mosali ya nzambe na Kinshasa tango papa akendaki abizonga so komi na poto tala na sa mbetu na yo ko bimisa eloko mwasi no atia papa bimisaki eloko akende kokuta na se wat na makila tango abimisi wat wana babundi na mwasi babundi mwasi abi yo d'abord ozaki yanga te yo za juste pont onga na lingaki kaka pona koma na Europe lelo esila yo kasko ba monta mbongo oyekei tala kote vie ya papa eza lelo papa azolela ye moko mwasi na ye bakabwana mwasi wana ya baby sifi na ye to yebite papa komi na vie nini actuellement soleil na papa belé mais na sali effort ya ko expliquer tout donc voilà autre ngete lo ba pona papa na biso yango wana ya prenons conscience to keba na réseaux sociaux na rappeler yo boye pona sukisa yeba keza na ba profil mususu eza travailler surtout ya bato bazo viser ba ya Europe surtout ya ba star na souligner surtout ya ba star yo landaka star ya yo zana mobile na poto vanda kimia yo landaka star ya obali na nteluka mobile ya bien bala yo tika ba vie wana tika bato wana tanga koya aluka numéro na yo oza numéro na ete mobile yo zolanda na Facebook Messenger WhatsApp bloko yo yebi oyebi mwasi oyo zolanda oyebi oyo azana mato ya koyoka sali nini oyoki merci beaucoup le plus important partagez votre émission ya sauver bato mususu sauver bato ba émission boza ya ko sauver bato oko sauver ndeko noa mobali oko sauver ndeko noa mwasi oko sauver papa mususu oko sauver camarade oko sauver mama mususu oko sauver batebele bana kata ignorance makambo batebele surtout mamba bulumbu ya bulumbu ba okabola rabino mikonyoso na ba réseaux sociaux envoûtement nga pena so tindi bulumbu na bloqué yo ça envoûtement
C'est-à-dire, le temps actuel est mauvais. Toye bande longi nzambe. Est-ce que yo tchaka nzambe na makambu na yo? Point d'interrogation, oyaza na mato ya koyoka sa nini? Oyoki, partagez votre émission. Benga des shows de Nar TV na basije à bientôt le belango. Numéro na ngango wana. Gravé na WhatsApp, orozwanga. Même numéro appel normal, même numéro WhatsApp. Benganga okozwanga. Pesa biso liso no à bientôt le belango. Et kosala biso bien. Kobo sanate, de na lobby. Panza émission et kende côté nyonso yo partage ke ko sala bien. Merci na bande ko nyonso o ba partager ma solo des shows de Nar TV. Ezo sala bien o no kwa bana. Soko talinga mba liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV ta la réalité. Aimez, commentez votre émission. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Pe sa réponse. Ciao.